C'est moi, monsieur Laurent Sokoko. Rai na koti na combat jour pour jour, ça fait aujourd'hui à bientôt 4 ans. Pokechu premier, au Batubaye, Iwayambo, Nganaye, tous à frère, d'abord, tous à Bandeko. Tango, tout sentaki qui trahison et koti na combat na poto, na approché Pokechu. Tango na approché Pokechu, na bito mineliti. Tango sali tu on a boye. Yeti lelo, tout ça na katia, itumba wana. Mais moi, personnellement, nazali donateur, il y a peuple mokonzi. Donc on a ma manifestation de la poto, musicien Robert terre, tout ça, c'est moi, ensemble avec le peuple mokonzi. Mais, on a eu pour analyser et l'homme moko. Et tant que analyste, moi je suis opérateur économique, rien à voir avec la politique. Je suis opérateur économique. Depuis 1999 qu'il a créé l'entreprise dans la pétrole. Parce que opérateur économique et je suis membre de la chambre du commerce. Tout privé qui est musicien, musique. Mais na soli na makulutu na ngai awa na Angola, au bazalaki na maki na Congo, tous ces consorts, n'a coupé sa bango raison. Raison n'a coupé sa bango. Tango impela zalaki na maki, tango ambangolais bazaki maki papa na biso, maman na biso bakendaki na Congo, tango bakomi kuna objectif ezalaki moko libération ya Angola, baye ko créer umpa. Et tango ba créer umpa, ba musicien bazalaki na kati loka ba avier, papa na biso ba d'Oliveira, ba kulutu na ngasa mangwana, ba ex-président angolais Eduardo Santos, avec guitariste Zobeta, ba privaki bango musique. Mais bazalaki na maki, ba privé bango musique. Mais pour analyser, non. Objectif na biso Laurent Zokoko akabwani na bato ya peuple mokonzi. Akabwani na babokechu. Asali 4 ans sima na bango. Lelo o bakabwani. Likambo nini ezoleka kuna. Pourquoi Laurent Zokoko alobaka peuple mokonzi eza ye? Nani azwa idée babokechu bapesa kombo peuple mokonzi? Laurent Zokoko ayaki kotia nini na kati ya komba? Ayaki po soutenir komba to likambo nini eza kuna na kati? Bandeko tosolola mwa muke. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko liboso na banda nanu na pesa mama Kongo mwa réponse ya moke na likambo wa lobi aéroport ya Rwanda ekoma na Goma, Goma ekoma Rwanda, bato bakitaka na Goma bake Rwanda. Alors mama Kongo makambo lobi kokamwa note na l'est ba aéroport ezalaka deja ebele. Ba aéroport wana
eza ya bakongole te, eza ya baétranger. Eloko nde napeseli yo réponse kotia yango na mutu ya président Félix Tshisekedi te. Donc soki aéroport ezalaki esalamaki avant ya koma ata fondation. Ba aéroport mosusu eza kuna ezala avant ya koma na pouvoir. A part wana faut koyeba banda kala ekokisi siko na kanisa 10 ans ou bien plus. Na Bukavu bakote kuna nyonso soko za na telefone, alors telefone na yo ebandosala mingi, surtout oya fixe ya ndako na code ya Rwanda. Soko tuni batu baka na Bukavu bakote kuna telefone na bango oya fixe ezalaka mingi kaka. Ezala kutu mingi te mezali code ya Rwanda. Donc mutaza na Bukavu bakote kuna mingi ozobenga ina telefone fixe, mais ozobenga ozofotia code ya Rwanda pour comprendre moi muke. Bamakambo ebele esalamaka deja kuna. Yango tango président alobi bien. Côté à l'est, armée zali infiltré na la police tina niveau oye moka lobaki yo répétaki yango. Et la kisi eza simple, président aza besoin ya aide ya yo na ngai. Lokola yaza président aza besoin aide. Aza posa ya koloba makamu mingi te oyo azoloba wana soko yebo kalikile oyebi. Et la kisi lokola yaza président ezala bavotaki ye, ezala banomaki ye, ezala aza bakamarade ya bato wana to ennemi, mazali na posa ya aide na yo, yo moko dekode makambo wana oyeba eloko nini okokosala wana yebani. Alors tokeina ya Laurent Zokoko ou bien Laurent Zokoko. Balobi azaka na Angola azali pétrolier. Asalaka ba faire na côté tali pétrole. Donc na kati Angola azosala ba faire na côté tali pétrole. Eza un peu compliqué mais na vanda na Angola te, na yebi makambo lekaka lelo na Angola te. Na tango akala na yebi makambo tali pétrole bakipaka ngo kaka na Sonangol. Pe o basengaka kosomba pétrole Angola kobenda wana na yebi Shell, na yebi oya ba français susu Elf je crois, ba compagnie oyo signé ba contrat minene pona pétrole. Na kanza contrat ya Shell ya ba américain je crois ezati na 2035 je crois. Ba signé contrat moko ya 50 ans. Mais bon, na makambo leka kuna te. Alors, ya Laurent Zokoko. Soko ayaki na sima ya babokechu, selonga na moni ayaki pona komba. Soko ayaki pona komba, tango mosusu, azalaki na bato mosusu sima na ye. Bato wana bakabwani, to bato wana baza susu te, to mutu moko azalaki chef na ye, atiki biso. Akwai kozala intermédiaire mutu. Yango wana malembe azobenda na makambango na ebite. Foko bosa na te na kati Angola muta kufaki kuna tebi bien Dokolo. Dokolo za un politicien. Donc comme tel akwai kozala pe président ya Congo, comme tel akwai kozala pe na parti politique na ye, comme tel pe akwai ko soutenir ba combattant na ndenge mosusu. Maintenant mosusu pe à travers Laurent Zokoko lokola ye akufaki tozokende sikoto dokokisa inane. Au cas où azako travailler na Laurent Zokoko. C'est normal. Laurent Zokoko azangi leader. Lokola azangi leader faut retirer. Tango ako retire mbala moko te.
faluka likambo moko oyo ekokabula bango na babokechu. Ayebi ke babokechu balinga miziki te, bakombata balingi miziki te. Alors lokola ye apesaka mbongo, ayebi ke fona loba siko miziki tango ekotia mobulu nga na retire, parce que soki alinga retire nda babokechu akabwana, donc eza na tina akosala ngo, eza na modele akosala ngo. Po azazoba te aloba likambo ebimi na video asololaka na le grand mopao sans ke babokechu bayeba, peuple mokonzi yeba te, pe alobaka ke peuple mokonzi eza nde ye. Donc pana ngai Laurent Zokoko azala ye moko te, azala na bato. Laurent Zokoko na mbongo o aza kopesa sur un certain ezalaki ya yete ataki par makambo etali pétrole. Mais mbongo wana ezalaki na bato bazotinda apesango. Soki pe azali pétrolier akipaka pétrole soki ndenge nini azali engagé quelque part ou bien à travers rapport na mutu moko boye. Donc likambo oyo ya Laurent Zokoko na babokechu ezali likambo moko vraiment etali combatté. Eza pe likambo combatté. Laurent Zokoko na peuple mokonzi ndenge basanganaki baza na eloko oyo malunga bapesaki te, baza pe na eloko oyo tokomona te ya bien. Rien du tout. Bokechu atiaka gouvernement panze likolo. Mais banda président Félix Akota, voire même avant président Félix Akota, Bokechu vraiment atikala sous danger te pona gouvernement ya Congo. Siko tangu président Félix Tshisekedi akoti, Bokechu azali danger te pona Congo. Même akoloba makambo akoloba eza danger te. Bomonaki même Dani Bokombe akenda ko filmer ndako Bokechu azotonga, a filma famille ya Bokechu, atikeli pe famille ya Bokechu mbongo. D'après bino, Dani Bokombe abimisi mbongo na poche na ye akabeli famille ya Bokechu. Non. Ekokozala nango euti na gouvernement bapesi mbongo, bakabeli bango mbongo sans kutu bapesa bango eloko, sans ke babondela Bokechu na signe moko balakisake biso na bino problème eza te. Bokechu oyo asalaka kuna ekoma nango kaka comique. Po Bokechu makambo ya koma kosala banda asalaka nango banda kala, mais ndenge akoma kosala ekoma comique. Alobaka makambo oyo eshokaka pe bato esalaka boye, mais ezali comique. Donc makambo oyo Denis Lesa azosala azoloba ezochoke plus ke o Bokechu asalaka. Bokechu apesaka spectacle ya trop. Alors ekoma divertissement. Ndenge moko ya Denis Lesi tokoma kozwango divertissement, ambiance na kati internet. Bien sûr azolobela makambo mboka, mais ezali comique. Alors Laurent Zokoko na babokechu bayi na sima eloko basali ya malonga na komba eza te. Concert ya Fali atie $80,000. Alors ebimi négatif non po Fali abetaki. France nde mutu azwi likambo. A part France azwa likambo, ba genome oyo bapesaki mbongo po basala mobulu mingi baza na kasho. Donc négative na makambo oyo ya Laurent Zokoko. Mais entre-temps, président Félix ndenge aza wana na 3 ans oyo batie ye, oyo peuple a voté ye, to azwaki 15%,
ou bien banome ye aza na mwa pa ya muke asali mais ali pa ya munene soki bino bomonaka yango te binemi ya Congo bamonaka yango soki ambassadeur ya Italie akufaki kote kuna akufaki par hasard te embuscade wana eyaki par hasard te bino boyeba eloko moko te bomonaka rien bokoyeba pe te soki président Tshisekedi avoyageaka bozomona alinga découvrir mboka alinga tambula partout yango atambula bandeko nazokotela ete nazolakisa kaka président Tshisekedi azali mwana ya Tshisekedi papa Tshisekedi papa azala kaka opposant te azala na Mobutu ata mwana Mobutu donc elakisi président Tshisekedi premièrement abotami na haute société ya Zaïre abotami na famille ya likolo ya niveau sima nango papa na ye opposant moko ya makasi alors avandi mingi na poto akendeke pe Congo poto donc soko alingaki abandaka ko voyager alinga ko voyager même étant président étant que président po ndenge tovandi na poto boy moto alinga ko voyager avoyager kaka neti nga papa robo moto nyonso amona nga na poto o ayebi nga na poto ayebi nalinga ko voyager parce que navandaka esika moko te na voyager kaka na tambulaka kaka napesaka na bamindele kanda po bango bakendeke vacances so azwi mu congé siko ntango nga nasalaka te bavoyage pampamba ata wana Europe eza bavoyage esalaka baninga mpe pasi donc soki nakomi président nakoki kovoyageaka na cadre ya bisengo mosala moke me ye soko akendeke naza sire eza mosala makoyebisa bino te oza combattant toza bacombattant chef azalaka te toza na bagroupe ndenge na ndenge Laurent Zokoko aye bato ebele balingi kutu ye te me peuple mokonzi elingi ye ebundeli ye pe asombeli bango bavoiture lelo oyo babebani 4 ans pamba bozomona te soki na combat toza organisé te nakoloba kuteke toza organisé te tozali organisé me mutu na mutu na kote na ye alors siko gouvernement wana o président azali fati beton président wana président de la république tango azoyebisa bino mboka sebeba tango azoloba la police na armée kota l'est ezali infiltré jusqu'au dents en tout cas ezama makambo tobanda kosenga bazakari baloba tango baye badepute toza kosenga bagouverneur ya Kinshasa baloba mais siko président azoloba ngo sikoyo tolobaka aza nommé a camarade na bango donc azobomaki camarade aza na risque koleka biso alors fo tozala nde nsima na ye orie kozala nsima ya Laurent Zokoko tala ndenge azobetela yango tolo peuple mokonzi c'est lui alors c'est possible ye moto alobaki na ba bokechu basala peuple mokonzi bokechu azali leader na kote na ya bakombata Odombo aza leader Babe Masombo aza leader ba leader na bakomba bazebele me mutu na kote na ye mutu na idéologie na ye mutu na fo na ye ya mbongo me bakombatant nyonso baza na poto bazali kaka neti baactiviste parce que basalaka likambu fo batosa loi ya Europe awa oza résistant makambo ozosala fo tosa mibeko ya awa oza combattant fo tosa mibeko ya awa alors awa bisika ozotosa mibeko bango nde batravaillaka na Rwanda na Uganda na bato wana en tout cas bokanisa malamu no eza facile mpo nga naloba na bino me bino moko bokanisa bokomparaka yango te na bapalestine
bo comparaka ngo na ba Liban te. Surtout bo comparaka ngo pe na Angola te. Ndenge leka na ba guerre savimpi. Bo comparaka ngo te, rien du tout. Rien à voir. Bo comparaka ngo pe te na tango Charles de Gaulle. Ba résistant bazalaki boye, ba combattant bazalaki boye. Non. Bango bazalaki sous ordre na modèle na bon. Mais awawa au côté papier ya pepe mokonzi ba signé ba tuni boko sala nini ba activiste boy ba tche. Oningo sala likambo okeloba. Mais bandibu non. Ba oyo bazali ba combattant ba résistant ba côté ba papier. Ba lo ba côté ke baza ba résistant ba combattant ba vanda nie ba simbi tasbir na maboko. Bazo ganga bino moko boyebi. Ngana koganga na place na bango te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.